ezali phénomène ezali kolekana Kinshasa lelo ekomi très sérieux. Ba jeune fille bazali kokoka lisusu kokende koluka misala te pamba te ba patron bakomi kolinga bango makasi. Yango zomona jeune garçon mususu alingi mwasi na etope fiancé na yebisi moyen osala eza te pamba te ayebi que ba patron ebele avant zo mwasi na musala esengeli akomisa ye mwasi na etope babimana na ensemble. Phénomène wana est intéressé biso mokolo lelo na KNB tokene kotuna ba fille est-ce que ezali a solo to lukuta tope ba vivaka yango ndenge nini bazali na micro ya Pegi Ilunga. Na Kinshasa musala ekoma pasi bandeko basi pona kozwa musala ekoma casse-tête mingi bazana bango ba compétente soka kei na esika apesi mayele na ye akokota na musala avec impact na idéologie pe musala ekoleka kitoko mais ba misusu akoki pe kozala mayele te mais aye abandi ba problème mais ba misusu akoki na ye pe kozala mayele na ba compétence nyonso kasi ba yebisi avant kota musala esengeli obimana patron yango wana comportement ya ba chef d'entreprise ba patron na ba kondio bazalaka gradé na musala pona kokotisa mutu na musala comportement wana ya kosenga ye nzoto e préoccuper biso na KNB parce que ezali problème moko très sérieux na société na biso bana basi oyo ba viva ba expérience yango ba lobi boye. Merci papa na ndenge journal na bino ekiti awa na nzili. Tondo luka biloko aboeto lobelango. So moninga lelo vraiment leki na yo. Na se retrouver na oteka nanu ba makia na baba na se parasole na ba spaghetti. C'est parce que na tomba victime ya makambo yo tuningai. Na kota ba demande na ba société, na ba entreprise okende bo espèce CV na yo. Patron azo linga bo bimanaye. Po apesa o musala. O kota demande place mususu même pe bité balukaka nini ngai ko luka na sala na suka sanza ofuta ngai e komi to bimana yo siko so to bimina yo opesi nga malade vina nga no tia wapi na tsona bali to mwana na nga to banu nga na kobota no tia vina bango wapi no mwana boye na nga makambo na boyi malade yo mwana se retrouver na teka biloko na ngai ke na teka nzoto no teka biloko na nga no gagner moi quelque chose tinzamba ko permettre que nazwa musala o eza sans intérêt o teka nzoto ndi yango no sala mais soka na baliro ba patron pardon bo sunga biso o changer naza gradué na gestion informatique musala nazo zwate natanga na IEC Matadi so muda moninga okansandika na tanga na silisa za gradué na gestion informatique so pesa machine ozo yokanga pe azana opportunité ko pesa nga na travailler a edenga numéro journaliste ezala wana na sala pour na pratiquer on a yekola to tanga pour un jour pe to bénéficier to bimisa bambongo ebele to bisa mbongo ebele bina université zalaka mais ce mbongo ngo to lia te musale ezate heureusement nzamba salanga grâce ba makambo ana zana te yo bimana ba enseignant même ba enseignant na université étudiant azo tanga olingi bo pese point pour ka ko bimana ye ebele bozala ba maladie na bino bondika bo bebisa ba vie ya bana bato na ba université na ba école na ba société botika bo banga nzambe. Merci vraiment pour la journal ulti en koleka eza ke na ba comportement to mona na kata na ba boss na kata ba compagnie na ba entreprise ebele tozo ekota ba dossier ngana silisa na zo licencié mais lelo oyo na vanda malewa pour nini po na kina okota ba dossier na ngana na kina na entreprise mo quelque part basenga ka nzoto ka premier jour a osenga nzoto elekila bomo ina ngai nde na tika na zonga el suki wala te na kesu na entreprise ya l'État même kaka nzoto avant pesa yo musala nzoto yango na mituna ka nzoto yango ezala ka nini o ezala na kata nzoto wana biso yeba te nini wa bomba na sima nzoto wana to yeba te pour ceux qui vraiment ça mutu pas normal o mutu nzamba sala ko sala bongo te biso wa to tangi ba pa ba chance ya ko tangisa biso ba na ko changer ba changer pour biso to tanga ki to na posa misala bango ba sala de la compagnie ba rotika compagnie pour ba koli et senga pe biso ba to remplacer pour ba papa ici ba koli ba lingi nzoto ti wapi o mwate wana ba sala via malamu te pour libabe ba otika na mutu na ko bima na nzoto wana otika no maladie de makambo ze belé ba ngani ba se régime
yango ngai azotuna nano bayebisa biso mais mpo na ngai nalingi apesa bino conseil batika soki ntango na yo ekoki ya kompani obimi otiki mpe baninga mosusu baremplace selon bacompétence na ye soki oza na mposa koyede moto oyede ye selon bacompétence ya moto wana asala te yo ede moto wana mpo na bacompétence na ye enoke na nzela ya nzoto mpe na nzela ya nzoto koki kodetruire vi na ngai yango moni nakangami banga na malewa nasalanga malewa mpo na boyi nabebisa vi na ngai ntango mosusu mpe okoki kozwa bachance na ngai merci papa papa ta mosusu yo pe na ndako na yo ozali na basi soki basali mwana yo ya mwasi bongo okosepela te mosala ezali tika mutu asala mosala selo bacompétence na ye soki azali compétent zwa ye soki azali compétent te tika ye asimba nzela akende kasi ya koluka nzoto liboso te ofandisa mutu na mosala d'abord pour na ba chrétien ezali lisumu et puis ya mibale ozali kotika tache noire pe na mwasi wana pamba te vi na ye mobimba akozala touché na comportement na yo pe akoyoka pasi a raison nyonso mibali bapusaka pona ko rajeunir pona ko contrôler pour la plupart ezalaka ba raison ya lukuta pamba te ata patron abimi na yo ndenge nini akolongolaka jamais mwasi na ye na ndako to akobumaka famille na ye te po abima na yo travailleur na ye eloko ya ndenge wana sima nango esukaka kaka na buzoba esukaka kaka na makambo mabe Kinshasa oyo toyebani bien ba oyo bazalaka na comportement ya bongo botika Yesu alingi kozonga bongola motema ndeko we magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki